Bonjour cher internet de 3 fois www.congoyassika.com. Moi c'est votre humble serviteur Maurice Premier, Université Populaire. Mais aujourd'hui je suis venu vous informer. Aujourd'hui le 4 mars 2012, je suis venu vous informer qu'à la date du 10 mars 2012 à Oslo, il y aura une grande réunion de la communauté congolaise de la Norvège. Bandeko, na Ebisibinoke, la date est le 10 mars 2012 na Oslo, ezali na réunion moko munene ko sangisa biso nyonso ba congolais ya diaspora. Pourquoi toko sangana le 10 mars 2012? Bandeko, communauté mon côté na mokili mobimba et réussir sans pour autant être organisé. Organisation est très important même na katia famille, même na ba communauté. Lelo oyo na katia communauté ya Norvège eza beko kola ezokoma monene, mais bandeko baza kolela bisika biike na nord, na sud, na est, na ouest, partout na Norvège que toza organisé te, que vraiment toza divisé et puis toza séparé. Mais bandeko misusu bavandi pe bakanisi balobi te toki ko continue ndengo boye te toza bato. Toyebi ke ba communauté ya mike ezali bandeko na biso ya Rendal baza na moi oya bango pe communauté, bandeko ya Bergen baza pe na oya bango communauté, bandeko ya Trondheim baza na ya bango communauté, bandeko ya Tromsø ya Kirkenes partout na nord kuna place ndeko na biso Elton azali baza pe na bango communauté. Mais ba communauté se mike wana ezali vraiment kokoka kosangisa bandeko baso te. Yango wana papa Tito naba oyo nyonso tu bakulutu baye bavandi na kati na mboka ya Oslo bazwaki likanisi oyo ke bapesa mwa communiqué oyo na nzela ya bino Maurice Mokulu po ete boyoka pe boya na date oyo kozala samedi prochaine. Boya kosangana po tokanisa to réfléchir ndenge nini tokokamba communauté na biso congolaise ya Norvège. Bandeko, soki nanu ozwi problème te, soki nanu oyebi te ke communauté eza importante, oko continuer ka ko vivre isolé et puis séparé. Botuna ba oyo bazwa ba difficulté, bazwa ba problème ou bien ya santé ou bien ba problème oyo etali immigration, ou bien ba problème ndenge na ndenge comme la kati ya ba famille pour ba yeba ke valeur ya communauté. Bandeko, nde tozali boye balobi unité fait la force. Soki unité ezali toza na force ya kokoba belisanga. Na kati ya communauté ezali likambo ya ba combattant te. Na kati ya communauté ezali likambo ya ba parti politique te. Na kati ya communauté ezali likambo ya ba église te. Mais ezali likambo ya Congo, ya bana ya Congo. Oyo basangani pona ko réfléchir, pona ko salisana. Vraiment na kati ya communauté ezalaka vraiment makambo etali social. Eza makambo ya ba politique te, makambo ya ba parti politique te, makambo ya ba tribu te, Bangala ou ba Luba, ba Swahili, ba Congo te. Communauté eza lokola papa na mama. Mingi tango totika ka bamboka na biso suite ya ba problème, tango totika bamboka na biso peut-être na cadre ya immigration totambolaka na famille mobimba te. Famille nde ezalaka bandeko oyo kuti na bisika wana. Toyebi ke na kati ya communauté a toujours des problèmes, ya leadership, ya kowelana, ngana zala président, ngana zala coordinateur, ngana zala boye. Yango ezo kabola biso, mais cette fois-ci tolingi to changer façon wana. Yango wana na réunion oyo ya le 2 mars 2012 na kati na mboka ya Oslo ona kotie pesa bino adresse na titre na likolo ya video oyo bokoye ya kokutana poto réfléchir. Tolobi te ke ba communauté oyo eza déjà existant et kokufa. Non, ba wana surtout bazali d'une façon indépendante na organisation basanango. Mais tolingi to élargir ba oyo nyonso ba se sentir na kati ya communauté. Pourquoi? Parce que lelo oyo gouvernement norvégien par exemple, ce qui problème ezali akoso na ba communauté congolaise nini.
toyebi ke ba communauté et amitié ezali ba ensemblement ba association ezali mais association nini oyo eza crédible ekoki koloba na kombo ya ba congolais nyonso ekolo ba kombo ba congolais ya nord ya sud oyo kozwa vraiment mandat yango tolingi te ke ekoma ke bino bozwi décision na kombo ba nani bino bolobeli banani tant tozolobela la communauté congolaise bozolobela na kombo nani nani apesaki bino mandat wana yango na pona ko éviter makambo nyonso wana réunion ya monene ezali le 10 mars 2012 oyo kosangisa bandeko nyonso te ya communauté po to réfléchir pe to ba orientation na biso parce que to se sentir que communauté et komi monene vraiment toza na cadre moko te kosangisa biso nyonso oyo ndeko nyonso congolais akoki koloba ke c'est bien naza na kati ya communauté wana yango wana à travers votre humble serviteur Maurice Premier Maurice Mokulu qui est devant vous bandeko ba pasteur ba papa ba kulutu ba konzi ba leader d'opinion au baza na kati ya Norvège to bengisi bino toyebi ke ba leader d'opinion baza na Trondheim ba o baza ko réfléchir malamu baza na kati ya mboka Trondheim soki bokotunda ta délégué na bino ekozala malamu bandeko bazo réfléchir malamu bandeko baza na rendal lokola papi kanda na vie na biso Bob o boza kuna na bandeko mususu so boyi ko ya ata 2 personnes ekozala vraiment malamu bandeko oyo bazali na Bergen o bandeko bazali na nord o pe bazali na Olesun so boko ya kozala malamu po to réfléchir comment to ko élargir communauté na biso comment to ki kozala crédible auprès ya ba autorité ya mboka oyo pe comment de to ko salisana ndenge to ko salisana entre biso dans cas de problème au moment où tozolo ba eza batu mususu baza malade na hôpital aso se sentir seul ata soutien ezalité ata aide ezalité ozomona make problème ezali senge intervention ya communauté même communauté zata na avocat mon côté oyo akoki ko défendre moto peut-être na ba problème azui ba communauté mingi toyebi ya minene na ba pays mususu eza na ba avocat na bango eza na ba assurance maladie eza na ba contact eza na makambo ebele mais ya biso eza ndenge nini bandeko na ngai cadre juridique to ngi to sala ya solo yango oyo boya to boye koma teke oyo bolo pesa ki bozolo bela banani biso to toyebi yango te boya to sangana to pesa ba idée j'insiste ezali kambo ya ba combattant te j'insiste ezali kambo ya ba parti politique te j'insiste ezali kambo ya ba tribité mais ezali kambo ya ba congolais oyo ba sangani baza ko réfléchir pona ko salisana pe ko salisa mboka Congo. Merci mingi wana wabino Maurice Premier. Alors tolobaki ke kozala le 10 mars 2012 na kati ya salle de réunion ya église méthodiste 6 sur l'avenue FHV Meillard Gasdata 56A 0552 Oslo. Samedi na 10 mars. Je répète, réunion oyeko salema na katia salamunene ya église méthodiste 6 sur l'avenue Meillard Gata 56A 0552 Oslo. Donc vous allez samedi. Ce qui peut oroyate benga yebisa ozala numéro ya contact oto tchelikolo bo contacter moko yaba oyo bazui idée ya kosangisa le but ke bazo sangisa biso ba koma ba konzi mais na ensemble de tokoyeba kozwa ba idée ya kokende liboso. Merci wanezala ki wabino votre humble serviteur Maurice Premier, votre humble serviteur de la diaspora congolaise de Scandinavie, votre porte-parole. Vraiment bo soutenir site oyo Congo Yasika oyeye na biloko Yasika université populaire oyeza émission bandisi déjà ko bouger Europe mobimba bo soutenir yango poto kende liboso poto ya to la bomoko to na bolingo to vivre pona baninga ba vivre pona biso ya solo to kozala soudé pe to kozala diaspora moko ya malamu et pe to kozala ba congolais comme modèle na kati partout oyo to vandi. Merci botika la malamu, bon dimanche place bovandi Tolik. Bomoyanga ezinga mina banu
nuage yangonde ba problème nazomona malamute butu peli bosoe Yesu yoza wapyo Naka